Ba meilleur V na ba nyonso bazwili ba kwa kolanda biso na ngonga oyo. On a ba miracle, so to ko na neme boza toujours ba message morora. Message mora. Pourquoi? Le message c'est qu'ils ont raté. L'édification de la parole de Dieu et aussi la kateti mokili kokufaka. Mususu kuna ebisi bango cette année c'est ça année moko sengeto vanisa mana bolingo. Mais bazo travailler na tangu nyonso parce que la Bible nous dit ce monde est sous la puissance du malin. So au talibé bate belé ba komo banga parce que to comme na décembre. On a muto ya que église mazana kati na ko bang nde décembre ko mona kati na église bato basimi ba fivu banzete bato basimi ba ni même les 25 oyo bolinga ko fêter awa faut date yeso ngo bino bo fêter kawana. Faut date. Ce que vrai date yeso so boto ma. Et to yebite. Obeza na bate belé na ndako balamba lunda pondo madesu mukolo wana nde bakolo basomba ka soso. Et preuve en exemple bato mususu le premier on a bazana na retraite. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Kolake mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Et Fada, thank you Fada, charmé fidèle internet. Balandinyo sont toujours à Bozoa Kaliba quoi qu'on a vu sur la carte chaîne la les Nazarien TV. La cadre émission la bino table sainte où est présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci l'équipe les Nazarien TV. Je dis un grand merci à maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Gira Oazali à ma caméra, pourquoi pas à Alain Karkala Oazali dans régime. Lelo table sainte Naza toujours à pasteur Joe Yves. Et avant d'abord on a présenté Bino l'homme de Dieu. Non, c'est dans le régime bâti la biso d'abord cantique auto côté on a 2022 toujours dans le sac mon konzi babi 2022 to côté toujours dans le sac mon konzi à part le sac mon konzi et on a un échange auto difficile pour ma bananza mais vraiment merci vraiment à la présence de l'Éternel maman Tiffany ma meilleure vie maman Tiffany et ma maman que j'aime beaucoup babi elle a ça mingo bien mère chef mère boss Maman Tiffany, toujours à tout le nombre de chants où le sort mon cosibi, toujours à la carte à plateau où après nous aimons où. Eli. Okay, Nazo katela nzambe lo sako na sesiko. Nazo katela sako siko kuna. Nalikina katela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez,
tozozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kobote olingi mosala mpona nini Oh voilà, chers mes fidèles internautes, nous sommes toujours besoin de quoi on a vu sur non le sac comme on sali plaisir na Alvin Béa depuis la voix céleste, pourquoi pas Joe MK depuis Bakoloma Solo, et puis je dis aussi un grand merci na Philomène Moukoya Motema Bivens Deombo babi le sac comme on sali, vraiment plaisir. Nous c'est on a joué aux alliés sur ma caméra, fond caméra na présenter bino invité na Yamukoya Lelo Pasteur Joe Yves. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Santé l'homme de Dieu. Kimia Nzambazo Sunga. Nzambazo Bate. Merveille. Pareillement merci. Ouais. Mais tu habites les Nazareth, tu es merveille na biso quand? Oui, Nzambazo Sunga. Toza na non, tu commis la soukate. Ouais, voilà, tu commis la soukate. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Moi, je m'énerve par rapport à tout tout. Je vais quoi na kati chaîne na biso Nazareth. Ba m'énerve na ba nyonso bazui ba quoi kolanda biso na ngonga oyo. Et m'énerve na bana ya Canada des vainqueurs nyonso na ba sali nyonso ya Canada des vainqueurs pe na ba fidèles nyonso ya Canada des vainqueurs pe na corps du Christ mobimba. Ba nyonso ba mesana kolanda biso libanda ba m'énerve na bino Nzambe apambola bino. L'homme de Dieu, tokuta na message au memeli bana Nzambe à fin de l'année, message en haut. L'homme de Dieu, pourquoi ça la kaka surtout comme à fin de l'année, doit un message encore. Bana Nzambe, année oyo rozanet année wanate, année oyo kufate, année oyo robika miracle. Au moins peut-être comme année 2022, ça aura toujours le même message. Toi baté, bané na bané zara, année zara na mamura moko toneni. Par rapport au tigre, il y a un message qui sauté. Il y a année 2022, oyo ekosi la terre. Okobonga année 2022 oyo, nzamba ko kotisa yo, okomona ba miracle. Surtout ko bela année vous a toujours ba message mora, message mora. Pourquoi? Le message est qu'ils a raté. Vous êtes toujours basé sur les prospérités. Prospérité. Jamais na moni na décembre awa l'église morobo et son le pas la pasteur moi le bi otambola ki mabe na année 2021 bongo la motema ndala peso chance bongo la motema année 2022 ya bino za la prospérité na prospérité. Pourquoi vous êtes basé sur ça? Non, il faut bien savoir que l'édification de la parole de Dieu et aussi la kateti mokili kokufaka bato bakozalaka est toujours édifié par la parole de Dieu. Et mais loko moko esengeli koyeba que Nathan Nzamba za na ba message na yo oye a pesaka. Micro l'homme de Dieu. Non pas kaka seulement que ezalaka parole il y a la prospérité. Et si au tambol na kat na église, écoutez, ba église auto tambola ka na Nzambe moko, okoleka ici ka moko okuti message moko, kuna pe okuti message moko, kuna pe okuti message moko, toujours message on est identique parce que Nzambe lobi bongo, Nzambe peseli ndenge wana. Mais eza na baton mususu ndete komi na ba fin de l'année boy, okola ke Nzambe azo pesa na lisanga message na bango. Na ndenge o esengeli Nzamba ko salela bango. Ba mususu kuna Nzamba ebisi bango cette année c'est une année de la grâce. Mususu kuna ebisi bango cette année c'est eza année moko esengeli to vanisa mana bolingo. Mususu ko kene kuna omona te cette année eza année moko ya accomplissement ya ba promesse. Donc ça dit à chaque rassemblement Nzambe azo pesela bango message na ndenge oyo bango Nzambe abongisaki pona tina na bango na année wana. Exacte kaka que surtout comme la fin de l'année nde to pesa ka message à prospérité et que année otozoko ta yo kozala boy non tant to comme la fin de l'année mutu na mutu azozwa message oye azo pesa na bana Nzambe zo uta na yete mezo uta na Nzambe. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Toujours comme message au fin de l'année au memel bana Nzambe. Oui, message ko memela bana Nzambe na temps oyo. Pourquoi? Parce que bana Nzambe est belé pense que tant que to komi kaka na fin de l'année
nde sika oyo mutu abandi koluka ete aluka nzambe akota na kati na bonzambe. Or il y a beaucoup de personnes babosanaka ete ezali que na batan nyonso nde mutu esengeli ete azala kati na bonzambe. L'apôtre Paul azoloba na mukanda Galate petit zoloba na Galate 4 et si na kotanga le verset 10, la Bible nous dit vous observez les jours, le mois, les temps et les années. Donc c'est-à-dire moto esengeli ete observer même le jour, le temps qu'on dit que donc c'est-à-dire tout le temps, donc c'est-à-dire les semaines, le mois et les années. Donc c'est-à-dire quand vous voulez être aux ala toujours à la page dans les Seigneurs, il faut aux ala toujours prudent dans c'est-à-dire dans la journée, na semaine, na mois, pe na année. Car na temps au tende ba ya ko lukanzam. Pour belo ko mona ete na temps o surtout le net na mboka na biso ba veye zate. Ndolinga ko mona kende ba to ba tonda le 31 na kata ba veye. Na ba pagano na ba veye. Na ba to ba sambela raté na ba veye. Pourquoi? Azobanga. Kazo ndeti mikolo no so décembre ndoko mona te message na kati na ba église kaka yete satana telemi mandoki ba wanda ko lia ekufa ba accident telemi kana tango. Oh la Bible vous observez le temps, donc c'est-à-dire le jour. Vous observez les jours, le mois, les temps et les années. Donc c'est-à-dire vous observez tous ces temps-là, même le jour, même les années, même les temps. Bano qui va travailler à Cannes décembre été. Cannes décembre été. Mais bazo travailler na tangu nyonso parce que la Bible nous dit ce monde est sous la puissance du malin. Donc ça dit na janvier bazali, na février bazali, ti na décembre bazala rara. Donc ça dit mutu esengeli de observer tous les jours ozala na kati na bonzambe ko ebisanga te ke na janvier bato bakufa kite, to na février bato bakufa kite, to na mars bato bakufa kite. To bandoki basala kite. Ba osala na air nyonso. Donc mutu esengeli de ozala toujours prudent dans ce monde, aux ala toujours prudente dans ce monde. Pourquoi? Parce que le diable rôde tout autour de nous comme un lion. Azolukanani o esengeli asani a dévoré. C'est pour cela que Moutesengeli a observé le jour, le mois, le temps, toutes les années. Banenionso esengeli a observé. Donc ça dit aux anakat na observation, aux anakat non pas na distraction, mais aux ala toujours nakat na bonzambe et pour que ba ane na yo nyonso etambola ka bolamu na nzambe soki ozo tambola na nzambe côte à côte okobanda ko banga kate to komi na décembre parce que so otali be bate belé ba ko banga parce que to komi na décembre ba bi ke na décembre e makambo etambola ka mabe ba bi ke na décembre bandoki batelemaka oh janvier pe bandoki bazala kana na otsoloba tout le mois bandoki bazala. C'est pour cela que Seigneur observer tout le mois non pas qu'à décembre des messages na eliba na nzambe longola ko banga to komi na décembre longola ko banga ndesiko tant comme le konzi luka nzambe ndesiko tant o komi de luka nzambe na décembre bongo janvier ozalaki wapi, février ozalaki wapi, to mars ozalaki wapi. Quand na décembre ne pasteur comme na dérangement d'abord déranger pasteur sambela pona ngai bondela pona ngai nde mikolo église bando mona yo. Mais na février na mars okimaka église décembre ndo zongi na kata église parce que yebi ke na mois wana ba accident telemaka na mois wana de kufa telemaka. Le message na eliba na nzambe ko ebisa bana na nzambe ko luka nzambe kana décembre te mais luka ka nzambe na tangu nyonso balongola ko banga pe balongola ko banga même ba chrétien au mona muto ya église mazana kati na ko banga nde décembre ko mona kati na église bato basimbi ba fivu banzete bato basimbi ba ni azo banga pote azo ba kaka bino ba pasteur bo chaka bato ndeti ba kokati sa yango wa kokoma 2022 te kasi bino ba pasteur bo chaka bato ko banga par rapport à ba message na bino na tozo mona ba liweza na mboka malade eza na mboka bokeba yono de bino ba pasteur bo chaka bo pesa bato bo banga. Quand il y a un message donné par Dieu, de topé ça. Oui, dans ces temps, il y a pas fin où il y a né, diable aussi a multiplié à effort, il y a koluka ko ça là. Pourquoi? Écoutez, la Bible me dit c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Alors, c'est le temps de la ezabatan où batu balukaka ete ba fêter. Alors, si on peut se nana ibisa batu moko, nana lobela batu. Laisse-moi te dire, au moins le 1er janvier. Et alors, on va miko nyonso. Même les 25 euros, vous fêtez, faut date à Yesu, fête à Kawana. Faut date. Oui, faut date à Yesu.
Ce que vrai dans Jésus sur votre et to yebite Bible le bien. Ceux qui te découvrent malade monde na carte na Bible ne to comprendre quoi. Mais ouais les 25 wana ndé wana te Noël wana ceux qui Noël o bango ba fête ka wana Noël. Ngana fête ka moté. Pour na yebi ngoté. Franchement je suis moi ne pas la rater. Ndeti na Noël yango. Omoni ngana na bando bota te. Ceux qui boti. So omoni na zabu. Non baba ndeko batala kala mingi ndete anya se kota bongo to bando ko bota. Mutu na mutu azana ndenge amonela makambo na ye mutu na mutu azana ndenge amemela yo sala ngote les premiers au moins les premiers ils ont fait un nouvel an donc ça dit Nzambe abateli biso banda ti to komi to silisi année c'est pour cela que les gens fêtent le 1er janvier parce que to koti et mokolo na sika to koti année ya sika c'est pour cela que mais ezelo ko komi tungisa makate so pezali bana balati so ezate bana balata te qu'on a lobby les 25 ans bita 25 ndeti bala yo soko par exemple boti moi non là ta bana nanga autant on a opesa message oyo kayango pesa ya bakitani nangai donc message oyo yango bakitani nanga pe ba olata yango donc ça dit tant on a boti na ko banda ko luka ko faire comprendre que na 200 ans que au moins le 25 oyo ya nango fêtité les 25 oyo baluka quand to kanisa moi ko to kanisa ka Jésus mais Jésus to kanisa ka les 25 to kanisa ka Jésus du chaque jour donc ça dit du jour c'est ça que l'apôtre Paul a dit observez le jour donc ça dit le mois le jour le mois les temps les années donc ça dit Nzambe asengeli te azala kaka fêter na jour moko donc ça dit Nzambe asengeli kaka fêter chaque jour na kata vie ya mutu dango na ko introduire na kata bana nga bakokola nango pe yango bakokolisa bana bango. Faites un nouvel an na teni pena rigueur te pourquoi parce que to koti mvula ya sika mutu na mutazo kumisa Nzambe na ye na ndenge oyo ye amoneli akumisela Nzambe ba kumisa pe Nzambe na ndenge bien to monaka na ndoko pasteur musique vin pasteur omomela langwe non vivre pour profiter to fêter moi un peu d'alcool to mela champagne poids pasteur amela lango il a fête. Là, ce sont des pasteurs où ils tambola na ndenge oyo ebeli wana ndenge lobeli wana bango de wandengo wana ko a fêter a jouer à célébrer na 20 à profiter na sima fête non kasi oui parce que aza déjà muto aza déjà na makanisu wana a profiter na sima fête yo profiter peki on a profité na sima nango te pourquoi parce que na utanzo loba na profiter na sima nango comment pourquoi parce que pona nga eza makambo moko boye ezoleka laisse-moi te obike obeza na batebele na ndako balambaka ndunda pondu madesu mukolo wana nde bakolo basombaka soso pourquoi on soso c'est une viande ils viande musuni lia musuni na tango no solingi et c'est baliaka musuni les 25 to balia musuni ka les premiers c'est pour cela que nazo bisabana to longa na ba fertilité oyo to kosami pe mingi so ko tali bien lelo monde na ndenge ya bonzambe mati makasi o bato bazoba ke obunde sata na demta mata makasi nzamba mati makasi tala décembre ngo ti yo bando za décembre ngo mona ngo décembre ngo kata ndenge ezaleli est-ce que les alaki boy pour te faire voir que bato ba bando comprendre bato bazo comprendre siko bonzambe bato bazo comprendre le temps et bato ba dit ko observer que ezaka makambo boto pesa pas malade vu que vague ya corona corona oyo bengi corona wana na temps électango yango ebandia zando etondaka kaka zando ezalaka bato soko ke na zando okutaka bato bazala surtout que ba samedi que ba vendredi okomona que zando ezalaka na bato donc ça dit corona te oui soko ke partout okende mouvement eza nango kaka mouvement eza les gens ne ba ko comprendre laisse-moi te dire est-ce que lelo ba pasta ko ba bomba makana sima bandai ko sala ba bokoko ba kisi ba zo sala ba bondoki na bango ba bimbaka kalande ba bimi lelo pour te faire voir que tous en attendant ce qu'on a souka makambo ça dit makambo ekubato bazo comprendre. Il dit que dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent. Toi en attendant à mon Nzambe pour que les gens comprennent des choses au makambo no ces alnenge ezaleli. Que bato ba comprendre ce qu'on a moli mon Nzambe que ta ba fait au paysan nango sortait les premiers quand mutu mususu pa fa ina ndako mais kalizaki bongo te fo mo mutu ka zando ke lukela basika po abima lelo ko mona ke soko talo mo mutate kitine na porte avant d'abika yebi ke za lokwa mukolo nyonso pourquoi parce que bato ba comprendre pe bato ba sosoli bonzambe lelo na to bato sosola bonzambe ta bonzambe zo mata va bonzambe zo mata makasi pe bonzambe zali
va ya bonzambe zo mata pena bato ba soso la bonzambe. Bravo pourquoi parce que nzambe ali kolo ya makambo nyonso kota le to ya bonzambe za ko le kasata na mokili. Pour bato bazo comprendre bonzambe siko. Tala lele za ko bato ba fetaka ngote ndenge ba ndai ko fetango so liboso. Donc on va retrouver ngo eza journée normale. Na komisi nzambe pourquoi parce que nzambe a komisinga na l'an ya sika. C'est tout. Et preuve en exemple bato mususu le premier on a bazar na retraite. Oui, à la retraite, je ne prière. Tant que vous avez beaucoup de choses qui n'ont pas 20 ans, il y a un jeune prière. La servante de l'Éternel, Maman Tiffany, à la retraite, sur mon monde, ils ont les quatre par rapport à Kirolo Kanzambe, Maman va Mondeli. Ok, on continue l'homme de Dieu. C'est ça, et Nangina Robake, qu'on peut ça conseil na pour la fin de l'année. Comme tu dis ça matin, Eza pété, pour Misanzambe. Et à ce Ozoaka chaque jour. Olata chaque jour. Oyebi kalezalaka mutu na bilamba mo bomba na valise pour mukoloka ba roluka bima ndako lata. Mais nous les abongo souste o lelo na même na vanda na kwa na lati bien là bien na latiquette na nga bien na lati mocassin na nga na lati chemise na nga bien. Donc chaque jour to lata donc chaque jour to lata. Pour na kotalisa na batuke makambo ya sunenge ya bakalate ndenge kala to kosa maka mingi kala to kosa obi kala belé batebele ba yeba nzambe te siko batebele ba comment comprendre vraiment bonzambe makasi mingi. C'est pour cela que makambo ya ndeti sunenge kalate lelo babi dans les derniers jours j'ai répandu mon esprit tozana derniers jours nzambe sa sopi molimo na likolo na nzoto nyonso batu bazo comprendre na bomba so elamba kuna na ke bomba ngote oyo ya kobimela no chaque jour do on azana on alati on azana o monenga la lata ki lobi na kolata on pe na fête. Donc c'est ça. Donc ça dit le premier l'obéning l'oté et l'obéning l'oté et ça journée le col la journée nyonso. Donc ça dit na oh bon tant to longwaka mois to longwaki mois de novembre. Tant to komaki mois de to komaki na mois de décembre le 1er décembre et c'est pour ça la fête. Comment ça qui fête c'était pour nani? Ok, merci le 1er décembre. L'homme de Dieu nous sommes le 1er janvier. Ouais, merci vraiment pour le message. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. L'homme de Dieu Milubaso et Kozani ni numéro de contact. Sur votre barre pour contacter pour na mabonde li bako zo ndengeni et motonyo so alinga contacter biso pour na mabonde li numéro na biso eza 089 plus 243 89 59 57 858 plus 243 89 59 57 858 na bandeli koloba ete vous observez le jour, le mois, les temps et les années. Donc c'est-à-dire Batanyo se sengeli ozana na kata observation ka décembre té. Ka décembre d'été o sengeli observant ko suko mo suko bandoki batelemi non ko koma ka jité té na tango kaka. Zalaka jité ngo na tango nyonso pour que oyebaka ko bomba pe komi bomba na kata na libota na kata na bonzambe pe na kata na prière. Moto nyonso alingi biso na koluka ko sunga na prière benga biso na numéro to pesio benga biso to ko bondela pona tina na yo na 089 59 57 858 089 plus 243 89 59 57 858 et ça sur WhatsApp benga biso toko sunga yo na libondeli toko sunga yo na conseil toko sunga yo pe nzambe soka lobi toko pesa yo nzambe akoloba pona tina ba merveille na batu nyonso balandaka biso ba meilleur na bino nzambe abomba bino e sika bozali et Zambé a Zanabino tango na pamboli 2022 pour natina na bino et un message ba tuna biso ah pour na nyesa la te mais esengeli ko pambola bana na Zambé e ka nina omoni tata oya bimisa ka maloba malamu pour natina bana na yango neza ko atteindre pe bana na ye donc na pamboli bana kana de vainqueur nyonso na 2022 oyo abamata bakende liboso et moto nyonso olebi ko landa ka biso na o landa biso na nto mozo landa biso nzamba pambola yo 2022 aussi Mbabilaka o Nzambe alobaki na kati na vie na yo et 2022 est la année à réussite pour na vie na yo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Ok, voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya, na pesi ba meilleur venanga na Alvin Bea depuis la voix céleste et puis je dis mes meilleurs v na Joe MK la pesi aussi ba meilleur v na Jira ma caméra et puis la pesi aussi ba meilleur v na Babimbo Sapembe Yvette ba meilleur v sur Ozali et puis je dis aussi ba meilleur v na la princesse de l'Éternel Maman Tiffany Mokwa. Merci vraiment maman
pour la confiance au pays dans la que tu as 2022. Là, bon Zambé toujours. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Non, il y a ma kiti, là, ma mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi. Na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi lobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe